Bonjour tous chers amis internautes, bienvenue dans votre émission qui vous aime beaucoup, la Redec Latine avec Yves Ipan, tous directeur des infos. La fin devant que la série continue toujours dans votre série que vous aimez beaucoup, pour motiver avec le boss américain Rafungin de Bossa Bosson. Merci à toi, Raiskang, le Sibo cameraman, les vaillants RDC Amakasi. Merci aussi à notre cordon qui est CGPANA et sans oublier le DT Christian Bouilly. Donc je tiens à vous signaler que nous sommes déjà ici. Na commune lingwala très bientôt là tous au côté ensemble ngana Raiskang pour que tu que solo là ensemble la famille il y a frère Patrice Ngoy Musoko et aussi il y a Ranson de la forêt parce que bah ici biso que maman o abota Ndiama de la forêt o abota frère Patrice à cause de l'ensemble na biso et tokoluka aussi tokuta na mwana oyo ya liboso au frère Patrice abota na vina et voilà donc tokoluka tout soit na bango bokotala comment maramango le cas et puis les sorties officielles il y a dit que il y a papa na biso frère Patrice Ngoy Musoko donc nani lembuma le professeur Ekolo Ndomba Simon la poto ya kala nani lembuma Mabizi Kiakou, papa social, papa métro, nana liembouma. N'avez que mon vieux Costa Dieu m'a coulé un bétio, papa n'a pas de l'aide du total abisso et n'a beau sagnoté mon vieux Kaba mon chico dans les champions de Genève et sans oublier Maréchal et surveiller ça restaurant il les a à Dallas à 12 CP là parce que pour l'instant Alinga Yeba nani aliembouma merci aussi na de konabiso Guillaume Tissoa le président tout le monde à 4 États-Unis derrière que tous on est en ville Kinshasa awa et merci na Dieu merci Mbokani balobi joueur ou adosala qui marmi sepel ça et makam plutôt ezala ko sepela et merci aussi na ndeko na biso c'est dit qu'un temps roda bébé miné français de France na moni wana Chris Tembo le Fiti et na moni aussi ndeko na John Lubi là-bas exilé sans oublier Jean Moulou descendant de Bruxelles et na bosanioté ndeko na quand est tous à la case, Jérémy Koulo du Canada, Moutema, SPB la patronne, la force de ce rapide, la Tikibino, Bossa vrai, la bonne musique avec le fait Patrice Ngoy Musoko et Borozo aussi interview, il y a Maman Oyabota Ranson et puis na papa plutôt donc fils il y a frère Patrice Ngoy Musoko. C'est parti Raiskang, c'est pour faire plaisir à celle que j'appelle affectueusement Maman Pangi de moi, on a bien que bongo, à Monika à Cancel, aussi le papa faire mon thème de deux soit dit Eli la Colo, Eli Nzago Malima je l'ai dit. C'est parti Raiskang.
wana bolingo na yo c'est ponanga ah Jésus osala la mingi Jésus akomisi ozambe ah Jésus oza kitoko mingi Jésus akomisi ozambe merci papa de Bofanda bisika na bino Bofanda merci kasi na bolingo na yo nzambe okeli ngai moto akesani banyama oyo asali mayele emolimo mosantu oyo ajali na ngai nyonso wana bolingo na yo se mpona nga Jésus osala na momiki Jésus, akomisi ozambe ah Jésus, oza kitoko mingi mpona ngai Jésus, akomisi ozambe yes. Soki yopo liakite liakite oyeba na ngambo komi message sikeye o nzambe alingi koloba na peuple na ye bobi bato bakomi kotambola na mokili olokola ke bayebisi bango ke lisumu ezalaka susu te on dirait bayebisi bango ke lifelo kozala lisusu te bayebi te mais faut yeba ke lifelo ezali yebisa moninga ke lifelo ezali yebisa ye bakosa yote lifelo ezali tango kosonga yebisa chef no ya musala yebisa kinde komoko tozakine lelo na tonga bibosala attention kosakana na nzambe te boko sakana na nzambe lelo bi non lelo oui loba oui non et pas na Patrice mais pas na nzambe komeka te nzambe sakana kana yete basakana na nzambe te parfois botami lelo faut tout na ba oyo bakola fa yo ke nzambe basakana kana ye tiens
sakana na bato, sakana na ba parti politique, sakana na ba boutique, ba magasin. Mais nzambe basakana kana yebisa moninga na basakana kana nzambe te yebisa ye. Basakana kana nzambe te nzamba za makasi. Betele maboko makasi haleluya. Sakana yembela na nzelo. Sakana yembela na nzelo muke. Ah. Oh Jésus. Na yembela na muke. Nzamba za bien. Est-ce que vous avez Kayen Abel? Vous avez Kayen Abel? Les lots de zombies na bango na kombo yaye? Milimu mabenos na kombo yaye? Ma.
Seigneur. Alléluia. Merci. 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 Merci Jésus. Merci. Seigneur. Solo una maso yo sale nanga utabo mwana ngai kino lelo nato di kolo kolo nanga nato di solo una maso yo sale nanga utabo mwana ngai kino lelo natondi yo kolo. Mon frère Patrice en même temps nakotuna nakopese na bonsoir papa. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez se présenter? Je réponds au nom de Damos Ngoï Msoko, le fils aîné du frère Patrice Ngoï Msoko. Yebisa biso na totonga mukie bovandaka na papa ondeni. Le rôle à papa nyoso, tofandaka na ye le rôle à papa nyoso. Lelo eza 11e album na ye. Nini okoki koyebisa ye, nini okoki koloba na bandeko bazolanda yo concernant papa na yo, frère pasteur na yo, serviteur de Dieu en même temps, nyonso po na yo, nini okoki koyebisa bato? Bon, eloko na koko yebisa papa, nazo conseiller, je l'encourage à continuer toujours la même lignée. Aujourd'hui, ça fait déjà 20 ans de carrière. Babana va te belé, mais na jour il y a les lobazas sous belé té. Sous bakufa, sous na sentiment mon kiliba tika tika, mais il jusqu'au jour d'aujourd'hui, Aza toujours na musala wa banda nango. Conseil au ngana repese na encourager à continuer toujours la même lignée, à saler la rara nzambe o ya banda na e banda e bandeliti Aza na elelo. Pona batutu o bazolanda ngai, en tout cas de nos jours, économie difficile. Et album Nana Liembouma, déjà titre, ça dit beaucoup. Donc on a conseillé Bino Bota la bolanda message dans la carte. En tout cas, ça sera bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir. Maman Oyo yende aboteli biso weranso ye pa boteli biso Patrice Ngoï Msoko donc maman Oyo aza heureuse. Maman omona kandenge ni ntongo mona bana na yo na musala nzambe boye na kotondisa ebele na batu boye omona kandeni na mona ka esengo makashe pama esengo penza ndenge tolobaka ke okoyeba te ko boti mwana akozala nani mesiko na moni ke nzambe apambule bana ngai papa na bango akufaka jeune mais atikela nga mukuma nyonso ya bana oyo vraiment na bokole bana nga na moni ke nzambe asala makashi pona bana ngai nazaka na esengo makashi pona bana ngai bango mibale Patrice na Noël. Maman, lelo 11e album ya frère Patrice talaka aboti bana 11 esengo nini pe koyebisa na bandeko bazolanda yo ba o baza mikili ya poto nini koyebisa bango pe message clé na kati album o ezali parce que tosoka ka nzamba nani aliembuma elexi nini na ko ba eloko te bama ba o bayebaka teke ba o bayebe kotanga bible bayebi bien ke bible tozotanga ngome totanga bible il faut koyebaka makambo za na kati ya bible. Album oyo nana lemboma toyebaka na wana ke nana lemboma mais bamuso bayebaka te yango wana papa abeti album oyo nana lemboma mais ezana mibeko oyo nzambe apesaka na Adam na Eva mais bolia mboma mais banzete eza pembeni mais oyo na kati kolia te mais yango babebisaka mibeko Adam na Eva babebisaka mibeko baliaka mbuma wana yango bakoyaka na masumu mais yango wana eza ne wana kaka ne nzambe abengana Yesu abenganaka bango pardon Yesu abenganaka bango batuni bango boza wapi o toza motakala mais motakala wana eza pashi na soni na miso ya bato yango wana Patrice abeti makambo oyo ke aturi ke nana aliaki mbuma bao bayebi kotanga Bible bayebi ke nana aliaki mbuma. Merci beaucoup maman.
Merci.